Bon, Tania Mabedi a confirmé que Evelyne Kamo, Noela Madinga, Mutaliaye, Tania Mabedi, Neymar, Nabadir nae, Nemission nae. Nazo tchela bino, boko yokango, boko landango, boko analyser, a confirmé, bolanda bia bino moko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Tania Mabedi a confirmé directement, mais na modèle ya internet pour na kobanga procès, pour na kobanga ba poursuite judiciaire, pour na kobanga makam. Mais Tania Mabedi na confrère oya bengisi l'émission ba confirmer que liwa Evelyne Kamo ezali na maboko ya Noela Madinga. Pambate chilelo balobi Noela alakana kanda te ya Evelyne Kamo. Mazalakana haine ya mutakufa chilelo. Etant que bazalaki ba ami, ata malamu nemoko alobaka te akosolango te. Tango Tania bazoloba clairement Noela azana haine tilelo ya Kamo. Donc le kolape Tania alobike maladi oyo Kamo akufa nango eza maladi ya pasi. Kombo nango mbasu. Mbasu pe ya nini ya nzoto ya bana basi. Alors, na langage ya Congo, na langage l'esprit ya Tania Mabedi, elakisi boye. Evelyne Kamo akufa na maladi nini? Maladi oyo babwakelaka bato. Po mbasu na ndenga Congo, spécialité nango ezali kobwakela bato. Alors, bato babwakelaka mingi mbasu ezalaka bozowela eloko. Mbongo to mobali. Posta musala to mwasi. Alors, sikoyo lokola Tania Mabedi na émission na ye babimisi kanda balobike Noela alakana kanda ya batutu obayamba Evelyne Kamo. Basintia Kapaz, tous les journalistes, Gloria Olangi, bango tout, azakana kanda na bango. Mais Tania Mabedi alobiteke Noela azalakana haine na bato bayamba Evelyne Kamo. Mais Tania Mabedi alobi boy. Maman Evelyne Kamo tilelo. On dit que maman a fait telle émission. Manon daza sima ya problème à moi na Jambe. on doit comprendre ba tout tout en Yemta bomai. Qu'est-ce qui se passe entre les moi y problème ngo eza nini Maman likamba somo. Maman Eve parole là bien sûr moi na ngaso ka sala ki o mabem moko mona il faut nous sortir maman na Ah, maman moboti. Akufa na place ya mwana.
Chilangana kufa. Qu'est-ce qui se passe entre Noëlla Mandinga et Evelyne Kamo Lopez? Mais ça lui a qui est bolobité. vers Evelyne Kamo Tilelo. Maman a fait telle émission. Manon Dazasima, il y a problème à moi. Il y a solo. Et ça n'est pas mais qu'est-ce qui se passe? Il y a problème à moi. Mais bien, vous bim ça, c'est boyé bas. Maman Eve. Parole là, bien sûr. Il faut nous sortir maman. T'as nué bébé. Si il y avait des comptes à régler, on réglait et voilà. Il faut nous régler la maman, elle s'est sacrifiée. Après, on a vu après que moi, on a fait la colis. Et comment vous voyez, elle s'est sacrifiée, il y a qui est Tikali. Ah, maman, mon beau. Qu'est-ce qui se passe entre Noëlla Mandinga et Evelyne Kamo Lopez? Oh, tu viens comme un condo. Mais ça comprendre le bien. Balia na Noëlla. Maman n'a comme pesa, balia de maman. Tano ye bebele. Ye bebele ko? Na comprendre makambolo barake yokufo la muka. Oza pensa fantôme. Noëlla, oyoki yo mutoliaki. Evelyne Kamo. Tanya mabedi alobiango. Yakufa la muka. Yokufo la muka te. Noëlla azalaka na haine ti lelo aza na haine ya Evelyne Kamo. Bandeko na kanisa na explique yango clair. Na émission ya Tanya Mabedi ye na confrère na ye ava basalango basorolaki. Tango bango bibale bazo employé mo wana haine. Bazo former phrase moko. Noëlla Mandinga azalaka na haine. Na muto akufa ti lelo. Na mukola lelo o bango basala l'émission. Alors, elingi koloba bongo clairement. Soko sangisi makambango tu. Elingo lakisa mbala moko. Ye mutaboma. Evelyne Kamo. Même bango moko balobi. Tango Tanya Mabedi alobi. Maman na ebisika zali, maman Evelyne Kamo azolela. Maman Evelyne Kamo tango akoyoka boy, akoko kanisa liwa wana ewuta epa ya Noëlla. Akoloba pona nino zwaki ngai te po ba mama ba sacrifiaka na place bana na ye. Donc basi ba confirmaki ke Noëlla mutabomaki ye. Po modèle alakisi haine tina mukola lelo. Bakunda ndeko akende libela akozonga te akodefendre te. Mais Noëlla na kati ya poto na bonne année pe orien asepela asala émission ya bonne année ya sali émission ya kolakisa mutu oyo azane haine kaka moko oyo alakisi na émission wana. Bato azana bango na kanda alakisi baze bele. Batu oyo bayina ye alakisi baze bele. Kasi mutoyo azane na haine azakaka moko. Sokolandi na émission ya Tanya Mabedi. Alors bandeko nga papa robo na fonde loko moko te. Na claircir bino kaka ke Tanya Mabedi azaka na Kisasa. Alobi pe basi ebele ya milie, bana basi ebele pe na kati ya Congo, 85% donc basimba bakisi tolo bango bien. Bakendeke basokola bango na bamandona, na batamfumu, na banganga, na bamazicien, po na bavoyage, na babiloko ebele. Donc, pona Madi Love abwakela Evelyne Kamo Mbasu Tanya azanango sir et certain. Bazanango sir ya kosakana te me balingi kolobango te. Donc en bref, pa ya Tanya Mabedi, comportement ya Manuela elakisi clair et net
ye mutaboma Eveline Kamo aza capable ya kokende musika pe koboma. En bref, elingi sokoloba boye. Tania azobanga Noela. Yango alobi batu mosusu balingaka mibali na bango te okokoma molili. Voire même ndenge mission esili boye. Tania azobangela nene ya kelokelo. Nene ya kelokelo. Nga papa robo nasala nini. Nasokisi awa. Botikala bosala réflexion. Bo réfléchir. Bo beta ba équation. Bosala ba géométrie. Bosala o bokosala ba diagramme. Bokozwaka solution. Nga papa robo na katiawa. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.